Comme on a émission la bino molingaka pour namboka ya mokolo ya lelo. Actualité politique na Congo démocratique ezali abondante pambate makambo na ba institution nyonso ezali kotoka c'est kotoka. Congo makambo belé eza ko marché penza malamu te. Tina wana to kosala masolo na ba politique poto yeba nini eko marché te nini to ko bongisa pe ba nani ba ko bebisa ba nani esengeli ba bongisa. Tina wana mikolo nyonso to ko yamba bateur politique mingi ba cadre ya ba parti politique. Pona mokolo ya lelo na yambi moko ya ba cadre na kati ya mouvement populaire de la révolution. Parti politique oyo et même presque génération union soza lelo. Bango nyonso ba se retrouver na kati. Un père ya fait maréchal Mobutu c'est ko lelo ezongi avec force et koya tina ona ngana za masolo na président provincial na yango mwana mboka Alexis Keteli na yende to solo la na o etali bon activité politique ya mikolo yo ekolo Congo démocratique boza pété bolanda biso na bokebi. Bote na mwana mboka. Bote de Gopus. Ya solo moi mikolo bato bamoni osusu te na baitandoike ozalaki na ba affaire ozalaki na ba voyage ya ma contrepartie to pe moi kokoso ezalaki na ndoto. C'est ya solo nazalaki moi mikomilai nazalaki na déplacement nazalaki na mboka te nakendeki moi mission mibale liboso mpo na nga moko nano oyo kotalisa mpe nzoto ndenge nini mikolo eleki mwa nzoto ekesenaki moke yango nakendeki na mboka bapaya kotalisa mwa nzoto ntango mpe na sisi wana ifale mpe kozwa mpe lisusu mwa masolo na mokonzi ya parti oyo aza kokamba biso na kati ya mouvement populaire de la révolution mama yango Mobutu tobengi mama yango. Boni santé mama yango bato bayoka mama yango bayokaka boni santé na ye na mama yango santé za malamu azali na mboka Belgique afandi na ye aza santé malamu sauf que aza kotala nyonso eza koleka na mboka nyonso ndenge nini ba contact politique ndenge nini ba acteur politique comment baza kobunda ebe par rapport ya ndenge mpera kambaki pena o ndenge za kokamba malelo en tout cas tout wana tozaka na kati ya analyse ya kotala ndenge nini pour aborder ba question politique actuellement. Pour aussi que mama yango azali mwana ya maréchal Mobutu Sese Seko fondateur ya parti MPR. Voilà. Alors question mo yemba ngomba. Confiance c'est surtout na hôpital na biso ya mboka po bato nyonso na ba ministre na bato nyonso bakambi nyonso. So ka moko ko pa bokei na libanda. Ba hôpital zali oyo basale bato ba bisa biso ke moi bato bakendaka susu libanda esate basala biso cinquantenaire babongisi mama yemo mais bino nyonso soki nkoko so bokei libanda pona wana nde fo tuna bakambi ya mboka poni bango bakendeke libanda mais biso ezali pe ya bongo te ezali ke nakendeki mobembo na ngai na profiter na yango po ke natalisa pe nzoto moi dérangement moi nzoto bandai kotungisa moke na bite na profiter pe natangisa mais ezali te souci kaka ifo na kotalisa nzoto na bamboka bapaya te malamu kimituna wana ya malamu mingi po ya bakambi ya mboka po na nini bango lelo soki mwa pasi bake libanda te po basala makambo wana nyonso awa po bakendeke libanda te c'est ça. Voilà un père mouvement populaire de la révolution c'est vrai que yo ozalaki te makambo etikali koleka pe belé révision en constitution ba état généraux ya justice prorogation état de siège te bato busu ba député nord ki ba komolo ba te ko ba longola ngo état de siège ve longola ko simba te makambo belé les gars. Alors un père na kotalaka makambo nyonso po bino ozali na kati ya union sacrée vous en kati ya union sacrée position na bino na kotalaka makambo nyonso koleka nawa boko lobani. Merci mingi ndeko Puriste na motuna wana eza motuna moko malamu pe makasi évidemment na s'attendaki ke motuna wana kokoya. Ce n'est pas que lokola un père eza na kati ya union sacrée na kati ya union sacrée nous pouvons gober tout na ya mabe to gober non ya mabe zani non c'est-à-dire que soki toza na kati ya lokola ke ba responsable ba fandi sika moko ba kutani ba solola n'est-ce pas na kati wana to lage nyonso koza mabe to poni ya malamu po to tambusa po ya mboka
mais ceux qui na kati wana décision za ozwama ou peut-être ya mabe bana mboka ba osepela te non, ce n'est pas le fait d'être membre ya union sacrée nde tokomema nyonso mbe tokoagobe nyonso ya mabe te na sens wana te likambo mibale yali likambo olobi ya révision révision constitution bato nyonso bakoloba yango révision ya constitution biso na masolo na kati ya impair parti impair ezali parti ezali pe c'est vrai tozali na kati ya union sacrée s'il faut le dire comme ça mais toza d'accord te na changement ya constitution changement to révision bino boboyi nini changement to boboyi révision na révision na changement tolingi eloko moko nano te pour le moment. La raison valable c'est quoi? C'est-à-dire que tokoki ko changer même pour réviser constitution le lote donnons d'abord au peuple eloko nini yaza kosala. C'est-à-dire améliorons le vécu, la vie de peuple congolais. Bongo nde tolobaka tala tosali tomoni sikoyo ezo bloquer biso ta ba article bo zo bloquer biso. Mais tosali nanu te pour démontrer en la face du monde, en face ya peuple baza kozela. Bomoi na bango bakozela, vécu na bango bakozela, vie na bango bakozela, social na bango. Amélioration zala. Tant que zali nanu te, comment aujourd'hui nous allons précipiter la donne de sorte que nous réviser la constitution. Mais tu as bloqué. Moi, ça, la caille peut être passée. La constitution peut bloquer. Non, mais bon, en fait, tata mon conduit, à cause de la raison, mais biso to moni une opportunité comme telle les loter. D'abord, travaillons. C'est à renégner. Sali mon sala. Sali. Au bandi ko fournir au bo, ba imbo katala. Au moins na sale binobo, na pesi binobo. Na sali bino boul bomoni te bomoni mais tala et si ko ezo permettre ngate na kendel souple na suki na 35 pona koma na 50 pona koma na 50 tala si loko ezo bloquer nga yango pona koma na 50 mais yango to komina na 35 yango te to 20 yango zo loko donc pona yo pona bino ba yempe na lo sali le te akogi ko convaincre ba tout en fait bon tous ali membres c'est vrai union sacrée jusqu'à preuve du contraire mais en tout cas constat comme tel na oyo nyonso bayimboka population bazoloba tozomona évolution comme telle te na ndenge ya vraiment changement ya vie ya peuple donc bino boza na vie moko na ba catholique po to utolanda abechole na ba assise ya ba travaux ya ba états généraux alors bien oui il faut pas changer bilo musu na kati ya constitution mais sikoyo te ba pesa nanu social ya peuple e bonga nanu mwa moke kimia ekota na est simandé to changer abeshola lobi bendenge moko ko bisolo bon écoutani kaka me makanisi oya biso na impair makanisi na biso ezali ndengo wana OK moment oyo to changer te pe na linga pesa sur raison mususu ouais ndeko na ngai oyebi to uti nanu na base maponami ya mbuko na biso oyo eza maponami biso même ata ba impair to sepela na maponami te mais c'est l'équité oyebi ndeko na ngai ba décision ya minene eutaka pe wana base wana nous avons d'abord tozali na parlement tozali na sénat ba bato bautami na baponami bamisusu direct bamisusu indirect n'est-ce pas alors origine ya bato mingi bauti wana baza assemblée nationale na sénat bauti mpenza na volonté ya peuple te. Alors, Batouana Baosani, ce sont eux qui vont entériner la révision, il y a la constitution, les années vont entériner. Mais, aussi, est-ce que Vital Kamera Zali va entériner facilement? Non, mais Vital Kamera Osani, majorité sont les alliés en entériné. Vital Kamera ne va rien faire, il ne va rien contenir. Bango ba ozala pas entériner, oyo tout, là, ça va poser malamu kotinda pe e kokakoleka. À ce moment-là, sur la salle révision, majorité moi se dégager wana ba réviser na sens que au peuple peut-être à olingate. Au moins et pour poser un peu moi makamuso en betolingite to me mamboka na moi yiki. Alors, base penza. Il y a lelo oyo, bato ba koza capable de changer la constitution. Entre autres, il y a ba réseau to pesi yo ya social ya nini tout entre autres, je ne vois pas opportunité avec Parlement na biso yo de manière oyo ici
ils ont convaincre le président. Mais bon, vous êtes d'accord que il faut pas réviser. Attends les lots. Mais l'article oui. C'est-à-dire que la constitution a biso n'est pas réviser en goana. Moi, l'article est un peu lacunaire. Il faut expliciter tout ba mobisango. Na moni le msu ba 217 bon, confusion de ça les mamingi ba msu ba lobi session à souveraineté. Souveraineté, ba msu souveraineté ça m'a belé. Interprétation ango Attends, ba on peut pas juriste ça entre les juristes. Donc c'est les articles monko qui a existé même dans la constitution na biso banda même après indépendance, même dans l'indépendance. Mais il faut pas louka pas na biso congolais ba élucider un peu session à souveraineté wana. Na mboka bapaya ba bini tout ba biloko wana clause wana ezali mais c'est bien clair. Ouais. Na pêche exemple. Et le quoi Union européenne. Union européenne ezali ba yokani ke ba ko céder mo monter souveraineté na bango que ba accepter interprétation genre commercial. OK. Ba train utaka Hollande et côté Hollandais et côté Belgique. Mais ce qu'on bango, ezobima wana ba olia monnaie commune. Bandimi tout kolia monnaie commune. Alors, okokuta ba Hollandais bazali na Belgique, n'est-ce pas? Comme ba recevoir. Ya mbongo tout bazoya wa. Mais façon ni na nini. Dozomona session ezali na ba sens. Ba na France belge aussi bazaka so na nini ba komi na moko. Rien ba nini tout ba lelo ba yokani ba komi na moko. Souveraineté monétaire ezali. Souveraineté. Donc, basali moi session à souveraineté, na ba matière où ils allaient bien clair. Mais on est pas na biso le quoi boyo kaneza kate. Incompréhension zo kota mingi na ba biloko ba bengi session ya souveraineté. Donc, Union européenne par exemple, ba yokana ba biloko wana interprétation ezali au monde commerce. Tout le monde aka ozolo ngomboka lokola Londres azaki kala ça le monde olongo mboka lokola Londres que nous moni ba receveur français baza wana na ba français baza na immigration wana na Londres mais oppose au côté France aussi ba contrôler immigration wana bazo percevoir fait bazo ça tout et tout mais ça revient à où ça revient français mais bon ça sur le sol anglais je sur le sol anglais moi c'est sûr ngo yango wana mais ici nos juristes là je sais pas mais ba ko comprendre ngo malamu te et puis interprétation ça poser problème. Aujourd'hui la session compréhension à session souveraineté awa ezali mabele parce que et nous on va ça besoin de yango mais voilà alors c'est que va élucider en te ezali mabele parce qu'on a vu tant ba kotaki article wana ba teki ma partie mabele mususu na bapaya oyo bazako extrait mine ndenge balingi c'est comme ça moni na zongela toujours Maréchal Mobutu asalaki eloko moko malamu oyo a première législature na ye tant azui pouvoir 66 moto moko ayaki wana abimisaki loi bakajika po ezobaki sol le sous-sol appartient à l'état po eutaki na nini na biloko oyo c'est sûr souveraineté bato bakopana ngo malamu te basede mabele bakaboli moto mosusu 10 ans 30 ans 40 ans 5 ans ya mabele po exploiter mabele alors c'est un danger po ya population vraiment donc après na bino article wana il faut basimbango atako ezape na ba place mususu na ba bikolo mususu mais na ba danger ezo guetter Congo il faut être bien élucidé bien clair bien défini voilà il faut qu'on arrive na Congo baluka ba élucider ça dit qu'on est temps article wana baluka ba élucider ngo ou bien ba limiter ba domaine voilà pour ya compréhension comme na mboka mususu ça se comporte facilement pour bana ko wela na te biso to ça soki na 9 voisins exactement biso to 9 voisins et puis ba mususu ba olinga pe kaka ba zo donc bazako quoi toujours dans l'article c'est vrai que constitution quelque part ils ont moi balakine na moi article mususu mais pour le moment ce n'est pas tellement ça. OK. Bon, to leki na likambo mususu. Likambo oyo ya oyo ko chape ko kabola batu makasi. Likambo ya état de siège. Pour exemple là domaine bino bometisa makasi na impera na fondateur na bino président Kondo Maréchal Mobutu. Bato mosusu balobi surtout bato bazala mabele si état de siège na Ituri na Nord Kivu. Balobi il faut balongolongo parce que reporter ba résultat escompté
et puis ba gouverneur baza wana ba uti kutu kofunda funda bango manœuvre détournement makambo belé mais balobi on dirait ko tia bango na kaka et même pe so moi insécurité ba poche muso insécurité zanano alors pona bango ba moni faut balongwa ba yemper ba moni ndeli faut bino nde ba kolo kimia ba kolo pe ya kande bino. Merci mingi de copurisme motuna wana ezali capital okozongisa nga lisusu na kati ya lisanga union sacrée soki na kati ya union sacrée un père azalaki considéré nde na domaine wana matière wana bakoki kotuka mpe batuna expertise na expérience ya un père mais batunaka te parce que considération comme telle na un père eza te na kati ya union. IDPS bien considéré un père te bon donc le bino mibale bana mapasa soko lobi IDPS c'est comme si to limité kaka entre kasi bango nde bato bazali parti phare na kati ya union sacrée bakokoza parti phare mais union sacrée ezosangisa mwa baparti ebele mais na baparti ebele wana baosala ke baluka batia un père un peu pembeni mais un père ana expertise expérience makasi pour la gestion ya mboko il peut toujours apporter na ba moment crucial apporter quand même ba solution. C'est vrai yango na monte koloba ke constitution pour le moment eza penza non malamu te touti na mo ba yiki na ba changement de pouvoir au élection touti nango mboka efandi penza ko fa non malamu te so to bandi ko changer ba constitution ça va encore ko mo monto na mboka yango to lobi to tika mo muke néanmoins constitution wana balaki nezali ko senga ki ba changer. OK. Tala expertise biso na un père avec maréchal en son temps expertise à Resisaki c'était la nomination de gouverneur makambo to yena na kati ya mboka au mwana mboka ndia ko gérer na lobi adage moko lobi na français nul n'est prophète chez soi okoza mwana mboka bana mboka bandimaka penza te yango to komo ndeko na bango ya mboka ce qui fait que vous avez toujours na yiki au moins gouverneur à côté le ba nommé akoumela te 3 mois et bandi ba motion 3 mois et bandi ba sali émotion 6 mois ti mona une année à longwe boluzongi sous ciment bo bandeli sur à zéro boluki mususu kaka boy koyokana insanité. Alors pour mettre un peu de tranquillité na matière wana surtout na intérieur ya mboka na niveau ya ba gouverneur soki toko zongela yango évidemment tant que tokoluka to toucher constitution à l'avenir to zongela yango nomination ya ba gouverneur nomination wana ekosenga mingi ba nommer bato bazana expertise pour ya développement ezali ta ka te intellectualisme hein, parce que intellectualisme na Congo est démontré insuffisance nango. Oui ce sont des professeurs soit disant professeurs à droit professeurs ordinaires qui amènent la fausseté na politique congolaise. Bango ce n'est pas la science mais science sans conscience, c'est-à-dire que science na bango ezali c'est sans conscience. Bon oui pour ruiner là. Oui. Ils viennent pour l'argent, ils viennent pour s'enrichir. Professeur, le quoi le bé tangi mingi. Alors le quoi tangaki mingi pour la Congo, il faut zoper mbongo mingi. Ba professeur ordinaire wana mutu va déstabiliser Congo avec ba analyse moko erronée. Pourtant ba cause en matière comme je se dois mais devant l'argent, il s'incline. Mais un peu na temps na bo ça ina ba professeur. To ça ina ba professeur si ya solo. Parce que le quoi ndenge zo le kalelote. Il y avait des professeurs des hommes sérieux, des hommes intègres. Nakoki ko banda ko tangela ba misusu bazala bon moy. Ba misusu pe ba kende quand je vais citer des noms de professeurs au bazaki à l'époque des hommes intègres. Si bien que lelo ba kufa, ba misusu ba kufa pauvre, il ne fait que servir la nation. Ba kufa pauvre. Mais aujourd'hui après juste Mobutu, au comment on a combien de professeurs qui se sont enrichis aujourd'hui? Parce que bozo ya kosa la science na bino ay bozo erroner sur science pour que lelo yo mboke continue na ba souffrance. Donc il faut passer le système à nomination, le système à nomination, le système Tata mo continue no ba gouverneur. Si non, il y a toujours moyen pour étendre. OK. Moyen pour étendre. C'est-à-dire que tu éviter makambo ya par exemple moi na mboka ndia gérer gouverneur. Mais la constitution ça bongo te, la constitution ba lobaka élection ba loba te que kaka ne moi na mboka ya province wana il faut ndia salarié. Il est permis. C'est le même problème. En fait, c'est le même problème d'interprétation. Okay.
C'est comme ça que Maréchal Mobutu a l'état qui plus pour l'unité nationale. Okay. Parce que l'unité nationale, c'est là que Yosa Congolais, tu peux t'épanouir partout dans le Congo. Ce n'est pas seulement dans la région d'origine, ou bien dans la commune, ou bien zone d'origine. Tu peux t'épanouir partout en étant congolais dans Katia, Congo. L'Assemblée provinciale, on appelle Moutozo Kabola Pebat. Assemblée provinciale, il faut que na territoire, Assemblée provinciale, exclusion zalana o etali bongo ba province. En fait, les penza mabete, les aliments ni moko o contrôler exécutif provincial, les mabete, mais nous avons besoin des hommes au bas à la former administrativement. Batonabiso baza former te, kende na nous payer l'intérêt à pays. L'intérêt à mboko mona même sur ba député provinciaux. Député provinciaux, ba outi na ba village. Villageois brut. Ça dit que à s'épanouir dans nos terres. Tu comprends? Il comprend répondre à comme mon conduit. Mon conduit n'est pas là ta costume. Oh bah il y a comprendre. Tu as comprendre il y avait pas à ta costume tant à zole kabo akamati sur policier tient na sima honorable. Honorable. Sur la zongi ba visite parlementaire ni tout on a vacances parlementaires. Ba yambie na tipoi. C'est tout. Que comment administrer la cité, comment la cité, comment interpeller le gouvernement provincial pour lobby la cité. Tant que Moussala Koutou, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Moussala Ezali, Alanda gouverneur, Bana ngami balo ba posa ba zo misala. Acheyi ba Moussala. Bana ngaba ninga kende to poto, asali ba sali tutu ake poto. Soko boy to sali motion. C'est-à-dire que nous avons vraiment un problème dans notre pays. Un problème, un sérieux problème. Motomoko donc trop enfermé dans un village, mais le petit a commis membre de l'Assemblée ou bien dans un personne assemblée, mais il se voit au-dessus de tout. Tout le monde a bango le qui a intérêt dans Mboka. Mais à ça qu'on voulait, na mutu ko apporter moko policier mi balé, mais ba ko suivre on ngini. Tant on zote ma pauvre vous rapporter côté policier kiti akadisa mbangu ba ko tout en même bien. Notion, en tout cas, la politique exacte. C'est ça un peu. Si je reviens, c'est pour dire que ce qui te passait moi en ignorant, c'est pour dire que à l'époque, où il y a Maréchal, c'était des gens qui subissaient quand même moins en formation. Bécole à partir Zalaki, bécole à bâtiment à l'administration, bécole moins en formation. Ce montant à côté où on a vraiment comme on a que Maréchal en donne n'importe qui. Pas n'importe qui. A changé quand même, hein, na manière, na coutume, il est là pour le peuple. Un père égal, servir. C'est servir? Non. Mama Kambouana est vraiment très capital. Et quand il y a un slogan, pour que tout le monde a intériorisé en gros, dans l'esprit, pour qu'ils comprennent que ce papier, c'est une fonction à l'État, je ne veux pas pour moi-même, je veux pour la nation. Alors, heureusement, Tata Mokonza Lobaki, ministre à lobby, Tisuka, allez. État généraux de la justice. Parce que la justice était malade. Tata Mokonzi Moko. Alors, notre justice est malade. Ministre peut le nouveau, l'état dynamique. Comme ça, la justice congolaise est malade. Moutarbo Yanga a quitté. Si quoi, état généraux. Maintenant, tout le monde a état généraux qui nous dirait que Ben Denezali, ministre, a s'imposé. Colorado, tout le monde qui procureur général après la cour à cassation, il n'y a pas à l'objet à limiter, à éclaircir la fonction du ministre, injonction, ingérence, il y a fonctionnalité, il y a instance judiciaire, il y a ministre peut me colorer, il y a ouverture, il n'y a pas mis personne qui peut fonctionner. Alors, aux hommes, l'État général a aboutir pour changer et guérir justice comme ça, toi tu rendre plus malade, toi tu peux aussi na stade c'est vrai que les travaux que ça les états généraux, mais vous avez des travaux mon copain que oyo et quoi aboutir il y a service il y a nation parce que moni dans la plupart il y a cas
nini na biso juridiction na biso ya justice na biso bato mosusu bafanda wana juste po base servir okopona bafanda wana na kati ya baku wana po base servir pe soki tokei plus loin composition déjà ya baku etribunaux na biso oyo modèle esalema wana ezodemonte ata moke te démocratie moko ezali na kati kende na cour constitutionnelle composition ya bamagistrat ya cour wana eutaka nde mais bautaka te ata mokonzi bamosusu assemblée nationale bamosusu sénat ndeko nanga soki tolobi tozongi mwa nsima okende na bamboka mosusu atala po to babi liberté ya justice nalobaka nango toujours awa soki nalobi na nini ya la main qui nomme c'est la main qui contrôle c'est la main qui contrôle c'est la main qui dirige misato bautaka ata mokonzi misato bauti wapi na parlement misato bautaka po basala neuf misato sénat assemblée nationale bamosusu bautaka bautaka na société civile te na bani mais na société civile on dit deux mosusu nde bautaka si je me trompe pas c'est-à-dire que na composition wana eza pena na fait moko démocratique te baluka ndenge nini bakoko revoir composition ya cour constitutionnelle ya cour de cassation ndenge nini bamagistrat wana bamagistrat wana bakouta po bakota wana il faut quelque part mpona bainstitution nyonso élection ezoleka institution président de la république élection elaka à suffrage universel direct na pouvoir judiciaire peut faire ça na pouvoir judiciaire peut faire élection elaka soki kozala mpe à second degré mais bainstaurer à second degré mpo ezalaka na mwa liberté magistrat akoka kozala un peu libre magistrat ya haute cour wana président ya haute cour wana akoka kozala libre c'est-à-dire il est l'émanation ya magistrature conseil ya magistrature nde baélire mais basala vote entre bango te bango nyonso nde bazalaka neuf wana basali vote moko na bango nde akomi président wana sikoyo c'est-à-dire que bato nyonso banome bango mpe bavote mais comme na troisième degré ok tu comprends wana toujours na kati ya neuf wana vote wana ya troisième degré bavotaki bango na nini oyo bakei bakomi wana yebaki ya boire à manger soki je suppose que soki ngai naza mokonzi par exemple ya parlement eke nga moto nasali ke trois nanga baya wana je vais influencer tu vois je vais influencer mais soki balingi barendre bahaute cour wana libre bauta na conseil nini ya peut-être ya magistrature peut-être ya nini basali conseil ndenge nini babimisi corps électoral oya solo n'est-ce pas corps électoral bakoza libre po bavote et c'est ça la mala mboka nini kama ndenge non mais ça les mara partout tout na ba magistrat ba haute cour na ba France ba uta na nini bino bafandisa ngo kuza na droit aux informations yango namonaka ba liberté ya justice na ba mboka wana parce qu'à ce moment même le chef de l'État ne peut pas s'interposer la justice impossible mais tant que vous avez déjà qu'il n'y a pas encore moko bakota tu reçois pas jamais démocratie ou belle liberté mon gars mais ça le biso na royoka yo c'est que eloko moko malongero bimate c'est que mbongo parce que basa bele kuna basa plus de 500 là et ceux qui combien ba yé ba outi na ba province ouais mbongo l'argent jeté une grande montagne qui va accoucher d'une souris non mais je pense que Mazali pas doit savoir mais moi je me dis que Moussala pas Moussala maintenant Moussala solo mais dans rapport synthèse là Moussala autre tu comprends résultat peut faire parce que moni bato bazali wana bako se poumoner pour parler bako se poumoner pour écrire mais synthèse ko peut rapport bako elage makamususu yango peut-être to kama kina makambo ite koleka ya na parlement nazalaki te na ye na mboka bapaya na yuki kaka ndenge ezoleka parlementaire azwi dossier azotanga si makambo ya transport et vous dit ministre Songolo alobi akosomba 60 avions mais au contraire na document ya ministre il paraît que c'était 6 avions. Non, bon, c'est-à-dire qu'il y a tant de documents qui n'avaient rien à voir dans les documents. Mais comment on a
tu vois que quelque part, vous nous que ça vraiment la gestion. Comment voulez-vous documents on va distribuer par député Batanga? Ça doit être le document qui vient du ministère. Yende député de Moutou a compris que il voit les annexes et ça m'a ramené sous ça contrat performance. Ça n'avait rien à voir avec budget ou bayaki qu'on discutait voilà parce que na cadre wana so les ali bongo ozomo na modèle ni abati ozo tia et ça votre député en nomination comment on comprendre te document et sengini na oyo basali parce que motowa matata ponyo azala premier ministre document oyo ministre député na sangi matata ponyo pas sangi nango matata ponyo sa somba ba avion ta yaki premier ministre soki muto liboso ko loba makambo wana ngai sa matata ponyo mais matata ponyo omoni ke sangi annexe à l'obité bon yo mo po lobi bon ba électeur bango ba tirer ba conséquences ba électeur peut ba komi basi ba lembi parce que tout ça ba élection bato opena solo ba ko bima bazo bima te o émanation à peuple mingi ezo za ba nomination c'est le défaut moto oyo ba comprendre des documents va faire interprétation na ngoyo ça c'est dangereux. Tokomi na monde nini alors tu comprends pas. Ah bon Rabi acquisition attends wa so yaki na wa siva acquisition na achat et ça bien obi ba différent parce que na kata nini ko sala construction ko ba question voilà tozo bandana pour un premier temps achat au moins 6 mais qui à la longue ba qui achat même pas 6 ça qui acheter et ça qui acquisition ba acquérir 6 avions. Alors, pour ma modèle, et puis c'est belé, et cause à l'achat, et cause à la prêt, et cause à leasing, et cause à la compensation paie. Bon, voilà ton roloba. Pour les émissions, ils ont pédagogique, il faut peut-être nous appeler ton loba, pas bateau, Rolanda, qu'on soit avion, na mboka école, son des avions, et ça a caractère que batombi. Beaucoup qui peut qu'on ait avion, il y a qui mousse, il bosse yé. Sur 6 balobama liboso ye ezali ya location eza mabete ba mboka pe minene belé pe mususu pe ba luwaka pe ba avion et ça les ma pour ça là un contrat voilà par exemple nanina bande qu'on a vu par exemple éthiopien voilà dans avant nanina belé beaucoup ça fait contrat nini tout leasing à ce moment vous avez utilisé et puis vous voyez bandeni ko ça là eza biloko oyo bon moni eloko ngo précision to lo bawa eza biloko oyo bato to ko ponaka bango nde il faut bailler bakango il faut boyer oyeba eloko koloba avant ya hotelema na miso bato po oloba sinon obima ridicule soko bimi ridicule okomi ko bem c'est électorat na yo kisoni eza biloko bon to yaki po la wana te da parenthèse vraiment nécessaire plutôt ko pour que lobi mboka et ko za la peut-être na ba lobeli pour bazali malamu parce que aujourd'hui là quand on se dit on est politique qui vient avec des analyses et des pistes de propositions de solutions. Voilà. Tu comprends? Vous voyez, que non, Moka, tu dois que n'engue moko. C'est ce que tu as dit, madame. Je sais payer un mot que ça soit clair. Autorité à l'État comme tel. Les gens sont respectés. Tambola n'est pas dans mon tout cas ou dans mon bouteille de rotal. Chauffeur a obligé à éviter oh nani. À confiner la bêtise comme ça. Ce sont des choses à l'époque à Maréchal Mobutu ça se faisait pas. Non, on a un chauffeur autant moi ngondo. Difficilement. Voilà. Bon gendarme à l'époque beaucoup. Yo obima na porte pe no fingi mama na yo. Indiscipline mon côté na mboka que nous arrivons même pas à comprendre. Mboka toujours kende what. Na policier ko finga na chauffeur ko finga donc ko finga comme yango et comme sport national. Il y a gouvernance ya mboka. À tous les niveaux expertise comme telle. Les autres salariés. Il y a un ambition lobby un père. Voilà. Un père tu réussis quand même beaucoup pendant 32 ans. Le lobby est mieux sur Zalaki rose. Ma BP Zalaki y a un cas d'attention à biso, mais au moins une bonne partie de Zalaki à Malam. Si bien que Roman a que tout après son passage, à Tiki, oh il y a l'État. Moi et Belé. Ce que tu as noté à l'aime, je te aussi ça. Bien l'État à Tiki et Belé. Mais pourtant,
C'était Mobutu, on a accusé de diable, on a accusé de tout, on a tout le monde du monde. On a accusé sur lui, mais sur Tali Possession, après indépendance, les unions sont balika. Ouais, ce qui est difficile, moi, il y a l'État. Il y a quoi l'État? Tu vois? Mais c'est lui le diable. Monde à l'envers. Alors, ils ont 5 années, unité, vraie unité nationale, où Mobutu a réclamé, tout le bateau zone historique. Mon condamnement, comme ça, unité, parce que capacité, zali na Congolais, nyoso. Puiser na kati ya Libyo, nyoso, ethnie, puiser ma capacité pour le bien de la nation. Tant que on va saler la mboka, pour mboka le travail. Il faut wana nyoso, on va sala, résultat nango, bénéfice aux yo chef de l'État. Par obéter là, on m'a bon. Babosa mutu mo papa sa ida mala mauta ba sankusu ba oyeba te ba tala ga chef de l'État voilà donc comme na suka to lo baso makambo MPR parce que le 24 novembre sika wapi maréchal a sauvara mboka po to lo bandengo na soki le événement le 24 novembre te nemboko se kabona kala alors le 24 koya tout le monde qui a le 14 octobre les cas qui un peu ça peut le côté le 24 après ce que les gars le 24 novembre à solo les alika nini to sala moni moko ya méditation pour permettre de vraiment pour rappeler votre mémoire le 24 novembre zaki date nini pour pas nous babotami lelo ba éviter le 24 novembre il y a qui date il y a prise de pouvoir la maréchal Mobutu officiellement a déclaré qu'il prise de pouvoir. OK. C'est vrai. Mandenge bano ya lelo pe ba ba histoire te ndenge ni nazwa ki yango pona nini po azwa ki onte. Alobaka ke bato ya mabe oyo ya mabe a politicien ya moté ya mabe bote bate ya bana kaka ya lelo ni te. Mobutu abotola yi pouvoir na coup d'état na dictature non. Maréchal Mobutu a eu pouvoir pour sauver toute la nation. Nation est kabwana politika et quand il va politicien nenga ba mesala ko bebisa mboka ba bebisa ki mboka ba politicien ba créer ba milice partout ko mandenge ba ko malona est ndenge ba no fa voilà zarati na Kasai partout na Kasai tina Kasai to komi na époque moto mso asoto proclamer le bingai na botoli na sai sécession na botoli siko ekomi ngai katanga ekomi ngai mbujima ekomi ngai république mosusu moko kabwana ngai kende. Alors lui en sa qualité de chef d'état-major wana nommé aussi qualité de chef d'état-major tango bandi musala ko pacifier mboka alors balobi non cet opposant loko te belge pe loko azaki colonie na biso habité le jeune Mobutu azali capable de c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir. C'était pour sauver la République. Coup d'état moko bénéfique. Un coup d'état sauveur. Coup d'état sauveur. OK. Ça, c'est le terme qu'il faut. C'est un coup d'état sauveur, à sauver une nation à chaque kimia. Mon Mobutu était vraiment élevé au combatisme, dans le sens que les Congolais de l'époque, Mobutu a eu pouvoir. Quelques temps après, Moka Mobimba, parce que les gars qui derrière, parce que Azaraki déjà moto, Azaraki pembeni ya Lumumba, bayebaki mwa makambo ndenge nini ya kufanya mboka. Et puis abandi ba mesure ya ko sécuriser, ya ko tiamboka, ya ko remettre unité. Pacifier Mboka avec ces mesures-là. Donc, Mobutu n'était pas simplement un dictateur, mais c'était pour besoin d'une cause de c'était un sauveur. Un sauveur. Mais d'être bon, tu vas pas d'être dans les oubliettes, tu vas le café quand les 24 ans, au 4 Baba Victoire ou bien au 4 Baba Sendwe. Le 24 novembre, Mboulo, Zambi soit fait sur ma classe, après du supplément. Voilà compte na bino MP. Na compte un peu à Rosangana, quelque part, à Goubeni, ça fait moi Wandeko. Après, ça fait moi histoire. Pour vous expliquer, qui n'a le 24 novembre, qui n'a manqué mon bout de Bokondi. Pour Nani, pour vous sauver la population, et puis le bateau s'étendre, pour vous nimboler là. Pas non, bah, polissima. Et mon bout de pas pour comprendre. Problème sous. Information de tambola na ndenge ya boko senga ni na l'état pour la date wala donc senga l'état a fait sa biso to komela officiellement pour to li to panda isika moko soit na tangu soit na kalamu to luka isika ni to panda to pansi bana MP beti masolo bana bakadisi quand même historique wana
pourquoi Mobutu azwaki pouvoir le 24 novembre et date moko yaki date historique pour naye évidemment fait à l'âme du maréchal Mobutu mais biso bana MP tokosangana po tosolola yango toluka mpe komanyola na baimboka bayeba ntina mpe bosolo na likambo esalemaki. Voilà. Comme la souka, une minute, message na bana impère. Bana impère nyonso, bana ya mokitani, ya impère, maman yango Mobutu. Tokosenga na bino mokolo le 24. Après le Rosalema, otokutana biso tu bana impère. Tosengi impère ezali impère ya ba Congolais paso, ezali ya bato moko boite. To bato songolo to pakala te, ezali ya bana ya Congo nyonso. Oyo alingi kokota lingomba akoti. Impère ezali soute ya dictature ndenge bayike balobaki mais impère ezali siko dans la démocratie. Na kati ya panoplie ya ba parti politique biso pe impère toza na kati. Olingi osepeli kokota impère oya okota na madresse ya chose indiqué mais mokolo wana tokotindaka na bilili ya télévision po tokutana na adresse tokopesa ekozala le 24 ekotombe pe dimanche bandeko nyonso oyo bakosuka kosangana na impère baya na biso tokotinda kaka na lolaka ya télévision awa nde tokoyoba adresse esika ekozala. Ezalaki wana masolo toyaki nango na mwana mboka Alexis Eketebi, président provincial ya mouvement populaire de la révolution impère ya Kondo maréchal Mobutu. Tosololi na oyo etali bon actualité politique na Congo démocratique. Bato bazali na mituna bobenga na numéro za affiché tokokomisa mituna na bino epai ya bacadre impère. En tout cas mituna ezalaki ya ngai na ya bino baréponse ezalaki ya ye oyo amonikaki amwa lese ou bien azali na commentaire akotia ou bien akocontredire akoma tokokomisa yango epai ya bakambi ya impère surtout epai ya président Alexis Eketebi po ete bokoka bongo kozwa biyano. Merci na équipe technique nyonso nde tokutani semaine prochaine mpona numéro mosusu ya émission mpona mboka redivision dimanche 11h15 boboto maboto mabe.